fait qu'il est le comment dans la mode. Au combat que ça ne peut comme nous l'est. Non, jamais. Nga la comme jamais les bela comme Marie jamais. Banda Sangobili. Nga la comme les jamais. Eh, nous on va les lengue. Oh. Ah oui. Maman c'est pour là. Banda Sangobili. Non, les na okene wapi. Yo nga règle. Comme nous soyez. Ma comme ça là yo Banda Sangobili. Non, nga la comme les tete. Ah ouais ben mi bana mukibasili. Banda Sangobili. Attends tu basili ko. Na ni mapenda wana lia poison na kende. Konzi kamba les lengue za Banda Sangobili. Tala yo momi yo na rouge nga na rouge. Na oleo na tendeni. Oh, elle gâte. Banda Sangobili. Viens te yo linganga. O tanga na bala yo, na lingio tu es belle. Wa ndeka mi belle wa na besko na bino. Okuta so na moto kwanga. Nso so lo belinga balanga so ake na osopana. La so mutakala. Banda Sangobili. Yo to bien na fiancé. Et donc on se dit que je t'aime la roba la maman la son zoto langa. Na ta pesa mutakala. Banda Sangobili. Ah oui. C'est pour ceux qui mettent Nzube, le maréchal met Nzube et représenter les Bosso na yo. Mettre Nzube sont de présenter devant nga. Non, tout n'est pas sur yo botan na bango. On a perdre des enfants. Et pour papa na bango. Banda Sangobili. Dans zo linganga. A osubelanga, a obala ngaite, a otika ngata tika mwati wana zwanga. Banda Sangobili. La peti nzoto na nganga na pesa mutakala. Jamais aboya mwati na tango nanga. Na pesa mutakala. Ya solo la pesa. Banda Sangobili. Mubala tulaka te mubala kane na stoni te. Ngande so ba otange na ngami balo ba leki. Ngana te pesa mutakala. Banda Sangobili. Jigolo moko boto mo si se mibala ta poto valeur. Mibala ta poto batele magate mibala fuki batele maga. Mubala fuki ato lia ba biona so ka ye pota afani malila pota o lembane kazi. Banda Sangobili. Balobi Panza Sango Congo meilleur site. Donc Sango fait Panza na kaka. Sango ezala tout fêter. Sango ya yemoko papa y Panza. Batba eba ezala bien pour la biso. Sans polémique. Sango Panza na Congolais eba. To aider Congolais na makambe belé. Banda Sangobili. Une image, la kisa image Panza Sango ya Congo. Soki omonani na Sango Congo te oyebani te. De foya na Panza Sango ya Congo. Solo la ba solo la opo Sango na yo e panzana. Zwa mayele nde toloba zwa mayele. Solo la quoi. C'est que Banda Sangobili. Banda Sangobili. Mbote mingi na balandi ya 3w.pandasango-congo ndenge na lakaki bino ekokisami. Là toza na salon Flamedi chez Aaron Mitogas. Quand nazomona Aaron Mitogas, nazomona pe Mabizit à côté. Nazomona Mbara Kusiama et na nono Mosei les boss. Nord batia bikaza na biso longo. Alors, liboso na ngana sana mama Anna Umberto. Nazana mama Anna Umberto mama. Oui, mbote. Bonne santé maman na biso. Bana. Libala. Ah, tout kitoko hein. Même sommes nini lo. Oh, sanga mimi bino. Ona zomona zolela na zero. Na kata mboka tweli, mboka mbaya. Ngomo sala ngapasi. Avec makambo ezoleka na ba couple. Ndoto zo maltraité mibali na biso na kata ba couple. En tout cas, yesala ngapasi. Pourquoi tokomi na caractère wana toza exemple na bamamo babotaka biso nde bafanda na mabala na bapapa na biso pourquoi pas biso tozolanda lokolo wana yango komaltraite mibali na bafoye na bino eza di ya kwa di ya location nakobenga ngo eza location tolandi allocation oyo mondele azokuta biso mpona bana soko se
retrouver na fin du mois 1000 et quelques omoni ke mobala aso na tina ti yango wana mama non neti selonga vraiment bambonga location wana elobelangi elongo te liboso na bondela na misusu oyo mosusu na vi na yasimba mongo te amoni mbongo location ya farisien na mbongo ya bana azwi mobali atia kote azwi bolingo etia kote bon wana bango neti selonga vraiment elobelangi elongo te sikoyo kotia bolingo ya kote po asala nini akontinue vi na ye kaka ye moko to po yebi te location ya bana na mbongo ya farisien appel ya ndako ezali afuta ndako ya mosusu 100 euro 200 euro alinga tia mobala kote ya tika na ndako na bana alors allocation yango kaka yango efutaka biso combien oyo nga na kobengana mobali na nga na ndako mpo na mbongo ya bana soki otali mbongo yango bafutaka biso le 6 soki tokomi bale 7 bale 8 tokatali mibali oyo tozobenga mibali aso ya bandako bamakango tozovinga so olandi mena bien babengaka biso mingi bale 5 bale 6 po yebi ke mbongo eleki ya solo wana ntango tozwi yango mbongo akapi lelo elekaka biso bale 6 ntango eleki tozwi mibali yango baye ntango bayaka yebi ke mama ama saki neza ya kovimba po kafe eleki ashini ale miku ameli na supu apa benda epa yebi ke esesili nango est ce que nor batembe alekaka mpe ke pali ya omwalari wana bango tu na banorve kiambi bango tu balekaka manager apanda sango kongo bango tu baleka po biso toba tozoka le 6 yebi ke mwa moyibi na ngai wana mwa le 6 eleki fa benga ayebi ke moyibi saki eza ya kovimba ntango ayebi ke semulu etekama nango ero mpo bamvunzi ayebi ke mere abeta mwa semu mwa pondu mwa soso mwa tilapia aye ale ntango amoyeke le 7 le 9 ayebi ke mama kiti asimi nzela ekei sikoyo mama ozwaki papa otyaki ye mopanzi papa mpe asala échafaudage na ye ayebi ke mwa le 10 vole ozwi yanga eleki apre yo mama ozwi momamisi obimisi na mbongo mobali oyo milika bana esili bana bana bagato te entre temps oyo yozwaka ozopesa ole na bato mosusu ce n'est pas bien na bagigolo moko boye tomi kobelisa réputation mibali na biso bakoma kofinga bango ke bakayaki zero po ani mpo na biso kasi ce n'est pas bien eza bien te po atuka bina mama nyonso tu na kati ya mboka oyo atuka tochange caractère mpo na bapapa na biso mpe ovale mpo bapopi biso bana ce n'est pas bien sikoyo yo moko mama ana umberto otala kaka bota mwasi yango mwasi atembe mais balobi tembe sili ma Brigitte motema ya aron mitoga aza na pointe azola na émission oyo alors makambo soki osi kobeta biso sikoyo yo osalela yango te nasala yango plus jamais nabanga d'abord boso nzambe po nga na 11e babota biso 12 toya basi 7 mibali 5 nga na 11e nabima bandeko mibali amina nzambe epapesinga kaka mabota mibali na 5 garçon donc oyo nazongaka bia mwa mobali ozala mikakatano te bongo ngaki na boti mibali nayebi ncc jour abana na ngai te Banza sango bilili kokanga mobali na kisi zakalara eske oyebi yango te nasala yango te nayokaka kaka modima na kisasa kuna zakalara ya kokanga mibali ya kisi ekomi mpe na kati ya omonika mosusu baoyeba te omoi libala eya mama nzambe libala kisi ekenda nango mosika te neti nga na mobali nanga mobele akotokosi na ye tovandi esika moko namono lela ye oui nalinga ye mingi mpa mobali nanga tokotile bana lelo soki osi mobali nango mbezo oki osele ekisi osele ezakalaka mais kobosana te mpe bakele kisi epolaka jokisene kokola omoni kombeza akukakanga ambara kuzia mozoyoka alukaneka ngai ye alukaneka yo alukakanga kisi epola obi dire ya kisi esala ate sali 10 ans ata 20 ans mais suka nango epolaka bongo 10 ans wana ya kosala libanda na mwasi ya makangu yo kozela ye kaka bon nakozela ye te nakovanda okovanda nakokola bana nanga obokola bana na yo kuna tata ye azovivre suka nango asala mpe mokili na ye epolaka kaka epolaka toujours koalukaka ntango koalukanga donc eza toujours ouvert akotaka po aza yanga oyebi ke 10 eza molai mama epolaka nalobi 10 eza molai eza molai epolaka affection wana le mosusu ndenge na priere
ekotake mpe mwa pe dise komite epoli aye oyozaka mpena mama bondeli oui nabanga liboso mwa seigneur obanga seigneur en tout cas na sepeli nabangaka ye apart ye namona mosusu nakobanga te po kasi mipi nanga mpe malanga bomoi nanga conseil nini okopesa na basi oyo basalaka ndenge basi oyo basalaka yango oyo baoza bakolanda émission na osenga na bango bango mama nakati makoba te oyebike na Paris mpe komotekama zakalara zakara etelemaka nango partout c'est vrai na Paris baoteka Belgique baoteka Hollande baoteka Château Rouge eza mondi moko place masolo evandi etekama nango mais yango bato wana bamama wana bazosala yango mpona nini kokanga mobali na kisi po batuli yo kwa bato mosusu bon aliki na kango mobali na eza kotula bazokanga ngo mosusu na sansi neti nga na mobali nango mbeto bon na kango mbeto na kisi ata na basi mosusu te yo poko kosalela yango wa mais nga nakosala yango te kokanga kaka mobali ata mobali aza na droit atala parti par là soki akeyake na ye mpe akokende te mais miso emoni ebula mais namoni mpo yo fo okange na zakalara te nango kange na zakalaka te jamais nga bajare nanga te bakomitanga bongo mpo mama janet osimba te adingaka te na zabu ndenge oza boye azela mpe longtemps nakange na kisi en tout cas katula omoto akanga mobali na kisi katula piki na nzete na ye te kaka ndenge ina kutu mobali akango na kisi keyo mwasi yo moto kanga mobali na kisi otula mama zososola mama sosola tokotena matembe plus jamais nde mama janet mpena kotanga bona okanga mobali na kisi mwana mama janet bali nde kotanga na kisi mpona ye kongolie kasolo wana o mama na ngai sokoya mobali na kisi sokotakisa nzoto na ote okinakange na kisi po atala kitoko basi mosu na nzela te mobali nde patango na kisi akoto na labo nde esala bien po ayebiki akraka yo mwake mosika eza te po to ake mosika yo okimi yaro mitoka azolanda émission oyo nayebi te soki akosepela na eloko oyo elobi na ye alobi oyo elobi sikoyo ke mobali po akanga mwasi na kisi sikoyo eske yaro mpenza akolinga mpe akanga mama Brigitte na kisi akokanga ye mpo aza bolingo na ye mpo alingaka mingi me nga nayebi ke bolingo na bango eza naturel oui eza naturel mais ntana moyeke mama Brigitte akomi mwa selina oyo mpopa lesoka oba ema bongo kisi yango ya bafaso nini kisi ya bafaso ebele kisi ezaka zoka ozakalaka nakitaneti moto ozolaka mwasi na yo oyeba pwani nazolaka yo to natike na poi oyo akokouge te akozalaka bongo systématique en tout cas kleboa nayebena kraka balobi mama ozopanda poke naoloba pena verité antoko bango nango o baza contre yango wana eza bango pena verité makambo kutu ya kozala contre eza te parce que ozososola verité nde tolingi nde verité tolingi bamama batambola nde malamu bamama balata mpe bilamba ya malamu na nzela po tozali bafemme congolaise olata bien classique banda sango bilili Kip Magie est-ce que yo salela yango te nakosala yango te nga mobali nanga alinganga tai mince na tai bien classé monene te masoko te donc tai bien classé nakofaka Kip Magie te elukelanga un jour malere na vie natika bana nanga 5 bebe magloire Denis Adrienne Mayron Bepeleki na papa Yves papa Ombeko jamais alinganga na bakategorie wana mpe nazalaka bongo nga nayebi Kip Magie balambelaka yango Kip Magie eza ja acide Kip Magie eza mungwa estce kobaka Kip Magie bayeba bakaka yango estce basanzaka ndenge nini na entourage na yo ata moninga moko toyoka lisolo ke entourage na biso bata mabala moko tasala yango moko tasala yango basi oyo libanda oyo balingani bata bango ka bango ndeme entourage na biso na bata mabala mpena na omoto te bongo baye basalela yango yo pesi ba conseil nini bon conseil na opesa bango moni mobali so alingi yo ka ndenge ozali na mabe na kitoko alingaka yo esoki ondodetruire nzoto eti Kip Magie neti nga ana nalambaka biloko jamais na mungwa nataka Kip Magie na biloko mpe nameki supu bwe mungu ekoki seke eza déjà acide mais pourkoi kozwango paka yango na nzoto na yo ebimbiso soki soi-disant nsima estce nakoki koyeba mwa moke ekolo na yo nga na moyandi 100% na moyandi ankara mais kimoyandi na yo ndire mongala bon napana tonga bangala papa bana ngaki mongala mbuza famille malando yango nanga toka bwana oyo nayane siko na minitio
pena taille donc ya pale pena ya ndaku ya pale penda donc ndeko na yende babengi Umberto yende pena Umberto shera ba shera pena digichechi kota pena ba bitu atona bikana mutala namoni penzo lela ndenge otambola ne boya aza na confiance non ayebi ke mutu moko tata mwa libaya te en tout cas fidélité singaka boye yebela shera ba shera famille ka butuka mais sikoyo na bi Paris pe eza koyinda Paris ekoma kaka bana basi nyonso na ya mabala na ya libanda bayebanaka te yo sikoyo conseil ni opesa bamama batambulaka bitambulaka babazanga adresse po baza ebele oyebi mpe bango me totanga bakombo te basi yo so tokeka na nganda bomoni okenanga na bomoni eske naki bomama mpenza mwasi azalaka ndenge wana mwasi akozala bongo te mwasi po so omoni mwasi azotambola donc aza mwasi te aza nani mwasi penza ya libala te mwasi ya libala te mwasi ya libala te pesa bango conseil donc aza kwa pigeon yaki kaka kutoa aki adoli na ye leki okingana nanga mwasi ya libala mwasi okutinga na sana osala suki nanga kasi nasaka ve nanga mitokasi na maa brigiti nayanga nasali suki nanga na bimi nakendako nanga moswahili ozoyoka babari mosusu nde omona bafilme mosusu babari ndenge mwasi otuninga babari ya chateau rouge nayebi yango te otuninga babari mosusu nayebi yango epa la daronne prolixima mpona mwasi ya libanda te ebongo pa emeli azobeta kuna nasek oyebi te mwasi otuninga sala mitokasi nde na koexplike mais nga naza informé osiko bobet poa bona corsone madere ala junior senda basali mpe loko mo bona vine sur scène nakenda yango te papa uta olinga te papa umbeta alinga te papa umbeta alinga te mama ozorate masolo ya danger nelson neti na filme restaurant oyo ya bana ya mboka mais esalami na kalite ya mindele papa komema ota mokolo moko te boketa kolia mwa ntaba tekendaka na biso ensuku yakeyinga te Panza sango bilili balobi esika panza sango ya Congo etambolaka etiaka makolo na yango masolo malamu ezalaka toujours. Alors maman na biso mama Ana Umberto auti koloba pona ba mama. Alors papa na biso fe Nor Bakiambi alingi intervenir moi mugena o asili koyoka pona mama ndinga auti koloba. Papa Norba. Tongo koyoka yoti. Yoka. Station bayaka awa. Somo quand tu vas payer barquette, c'est pas la peine. Ne chez Alamba, donc ça veut dire que bitambula tambula. C'est pas basi bazalaka oyo, bazalaka ta parler. So aucun quick. Comment on rabat nous bazalaka na matu. Donc ba betaka masolo ba. Nous sommes na quick wana. Bazalaka na situation. Situation en ligne. Situation ya bazaziti. Mais au clair, si test so banzazi. Banzaza on va dire banzaza ba problème. Il y a un problème, il y a boma libala pona. Si ba boma yango. Ngo wabana. Batikala nango. Batikala nango ha. Batikala nango. Bakena pe nango ba koma odama ngo pe ba zéro. Zoko fat. Banoko pe mususu bakoma ko ya ko lia susu mbongo na ningera. Banoko ba ya ko dembla la rona po bakana ba mère ba sala ki ba vieux ba jwa liboso. Ya solo na. Bajwa liboso bazo bakana banoko mosusu bango odembla ngo na nsima so bamonaka le 15 kokina babungani bamonaka le 4. Est-ce que conseil ni opesa pona bandeko basi wana mais aza zobati asa eloko te ozoyelaka leta lala bata leta ya mpona mwana mais so apesaka apesi enini alara mbati olarango eleka 2000 ba 2000 zo ekoki alara mbati moko. Merci papa Norbert Kiabito ozwa tout à l'heure na ndenge auti koloba ke basi oyo mibali baya kosinaka bango kaka so tokomi le 7 ayebi ke ezoleka basi wana yo lobi nikola mpo papa lobi basi wana baza bazoba oui kandi papa bengo bazoba po omesesa bango deja bongo ntango lesite eleki obenga mibali na yo ozwi makango moko okotisi na ndako opesaka ye bambongo wana ya l'occasion ntango ayebi ke komi le 6 ntango ekoki pasani payete po ayebi ke eleki ntango akoyawa folomba ye olesa ye omelisa ye sepe esengi yo osombela elamba lokwa mpe batila bango bankomango na vandi vandi soki ekoki fo kima mbango ke molongo oyo mosonga papa mwa triko moko ya nkombo alata bakutaka chere oyebi
Ah, mais moi, ah, maman, moi 500 euros. En tout cas, Zamba Limbisa et bon, on va m'abaisser. Pourquoi nous l'avons compris le deux? Pourquoi nous l'avons monsieur Pega Zakarara? On va passer la Zakarara, on t'a tenu Simbate. Il y a solo un. Simbate. Bon, on dit qu'on a un peu de temps. Mais Zakarara, on dit qu'on est dans la rate. Simbate. Mais évidemment, ça m'a donné. Simbate. Ah, maman. On va travailler sur la banque, on a donc y est ta photo. Et Zoate. Marakusia Mozoka. Petite, Negona, moi, c'est le bipa na yego le kate Zakarara. Là, tu écoutes les peines à maman Mélissa Isambo dans le salon, et pas à maman Brigitte au salon Souki, au salon Plan Midi, et pas à maman Brigitte, tout ça précisément l'adresse. C'est cette adresse, papa Norbert. Rue Faubourg Saint-Martin. Tout ça, la 93, rue Faubourg Saint-Martin, et pas à Aaron Mitogas, mon thème à maman Brigitte, salon Plan Midi. Tu écoutes les peines à maman Nabiso au salon Souki, et tu n'as pas maman, moi, question, moi, concernant ma maman. Kokanga mobile na Zakarara. Ina no Zakarara maman. Okama solo, masolo ba Zakarara. Ouais. Il paraîtrait que ma fille Afrique, bon plus précisément la Kin, parce que par exemple Zakarara est là. Peut-être que la congolaise il y a Brasa. Oui. Bata mais pour Nanga, pour toi il y a la Tina mon côté. Bato ba otsa mbele ba Zakarara ya bato bali ba sur na bangote. C'est vrai. Ah oui pour Nanga. Même si on a dit moi je vais aller révéler, abina c'est le mot Zakarara pour Kangama. Il y a un peu de Kangama, il y a solo un. Mais oui. Mais yo ko limula moi mon gars. Je sais mon pas avec technique, il y a technique. Il y a technique. Mais oui. Pour les dater là non besoin de technique. Il y a des années. Il y a solo un. Mais il faut là où tu n'as pas. Limbola biso mo technique ya muteka wewe. Mais tendresse que venir au sera moto, venir au moto. Na cobre de balubaka dans le langage familier. Ouais. Donc c'est ça. Il y a Zakarara, c'est n'importe quoi. Il y a pas de bateau sur na bango. Ah. Pour nga na côté na mobile Zakarara. Ozomona nasi. Non parce que na ngana sur nanga. Wa sur na yo. Oui. Ah bon la siba oyo ba ko tsaba kid magie. Bon, on peut savoir conseil parce que bon, je vais conseiller femme. Au monde il y a de quoi bateau, je sais pas. Au monde tu sais pas sur l'Afrique, tu es pas ma femme. Tu es comment il faut s'instruire au yeba, au colisamaël comme on le dit. Oui. Dans le langage courant. Bon alors donc cube magie va ça on a pour l'ambé parce que on va au bac en ligne. Après ça tu vas conseiller que non on doki, au kangi maman bino doki. Yo mon doki. Soit disant comment baka ngo po so ki simaya munene. Non, ya so ba bota yo amtasima to amtasimate. So amtasima simigeza la ngo kaka. Kaka ndimo lo bien. Ngape na ibele za bongo. Voilà. C'est complexe ba maman. Ya bana basi yo. Ya ba complexe. Mais siko moni siko so na simate il faut luka oyeba et là on nza mbetsela parce que mon docteur le on a yé. On za basale o roi la pe miso kitoko. O roi la pe mutonga na poitrine. Net yo mo miso kitoko. Et ben voilà. Donc il faut au terme sa place wana, hein. Oui, okoki ko valoriser et là kozala ngo na ko kanga kama banoko wana. Voilà. Donc ya to kotaba Zakarara ba mi eza buzoba. Maman na biso sozoli hein. Ah, moi Brigitte moi le beza te maman.
alobi nyonso mama Melisa Isambo en tout cas oleki na miko ya Panza Sango ya Congo na sepeli mingi mama ya Crey tokutani na salon plan midi aye kosala suki quel bolingo kouta musika na Crey bas aleki basalon ebele me ayekaka na salon Mitogas salon plan midi mpo na kosala suki na ye botala ndenge mama na biso akomi suki kitoko na misu na ye ya mavondo ya mese 30 petit ya mese 30 omoni misu na yo na sepeli mingi mama koyamba yo na mikro ya Panza Sango ya Congo na kosepela ezala mbala suka te mbala nsima soki oyo su na salon awa omeka kokontakte Panza Sango ya Congo mpo tozwa yo mwa subilili. Merci maman. Melisa Isambo mwana ya Crey. Voilà. Panza Sango bilili. Nani na ba mama yo vanda wapi? Bongo hapa na Saint-Denis. Ana Saint-Denis hein? Na Ile-de-France. Place makamno se banda. Balobi masolo nyonso ya malamu esalamaka na Saint-Denis na ya mabe mpe esalama na Saint-Denis wana nazo dédicace ezali na AC Milan ye moto ayembi yango azopesa lokumu na Saint-Denis. Alors mama obi ke bozosala sonia bino bamama bozosala soni makasi na ndenge nini komona ser na ngai ya ser na ngai oyo nga na obenga yaya azotambola na jeune moko boye bashene oyo tomona aza na banzela bazotambola mais chaine yango azokomande ya na ngai na façon moko boye neti kaka betaka est ce que pourquoi bozosopa ndenge wana mama? Bon, komona jeune garçon alingi ser oyo akobenga yaya mosusu ndenge ser wana ndenge akipaka ye alesaka ye alaisaka ye azozwa swe na ye asali atie na ye motukuna. Est-ce que yo komela yo te? Non, ngai okomela nga na ndenge ndenge okomela yo te po oza nani? Bon, naza mwasi oui naza mama naza ser nakolinga génération na nga nakolinga mobali oyo aye kolinga nga apesa nga. est-ce que soki mobali mpenza ntango mibali bayaka kolinga bino est-ce que yo okoyeba soki aza mobali bonga oyo ekoki kosimba na yo to okoyeba ke soki aza escro aye kosakana na yo? Bon, omoni mobali soki aye kolinga mwasi na wapesa exemple na yo moko mwa nde ozoza mobali no otambolaka mpe na nzela olulaka mpe basi estce ntango yo otambola nzela ntango olulaka basi oyebaka mwasi ke oza vilain na ligi yo te na olaloka naleka o nzela na obalo te na mikumisaka omikumisaka no bon siko eza na basi ebele basane savoir ntango mobali ntango ozo kolinga yango ozodelaka nga oyesanga toujours kaka maloba elengi ya sukali je t'aime oza belle oza boye nanananana mais nayebi ke ozoya na profit moko boye profit yango ntango yo ozoya ntango omona nzoto nanga apo simba osala nikei na siko koyeba ndenge azoyelaka aza na profit moko oyeba ngo ndenge nini? nga mpe nayebaka yo mobali mpe okolinga mpena mwasi jamai koya na bato oyo oya yango wana olobe pele nayeba deja mbala moke ozwa na baprofi ya solo wana siko nanga ntango oye na ondimo me na olakisa yango te okondima ye me olakisa yango te obe na ntina suka mpe yo mo okima me wana eza bolingo te olakisi ye te otango yo